Mama Mado, Mama Mado. Nake Nairobi, on a steli Tony. Nake Nairobi, nakozonga na Tony. Nake Nairobi, baba steli Tony. Mambila ben vraiment artiste makasi mama oyo. Ai bandi boki. Tongo nde na sepela na opena mwa Mado tika pena biyemba yemba boina pardon. Yo mona ngoni za concert. Bando banda ko yemba bandi makala oro zo yemba boy. Awo za ngo concert te pardon tika so fa na biso. Pat matanya. Yango nina ngo boy. Ko yemba eza mabe. Poni mangala mabe boy. Muta ko sepela te. To na prison awa. Mado loba pardon. So possible ba kisi po ba client no so ba ya kaka epa na yo pardon loba. Loba penza. Pour na mesa na ba ko marate loba na liyebi sanga na vérité na ponga pe na yeba na lelo. Na fana na muto na fani ni awa na yeba rate so za ndeni. Parce que ta konzaki awa tenga na banda ko teka ba shado ta kazaki na hôpital nga na banda ko teka. Po banda ko na ma shado kuna. Parce que nga awa na oteka susu te banda kaka oye shado déjà biki déjà. Nga na oteka susu te ba client no so ba komi pa na yo fo lobela na vérité so ko simba kisi la kisa nga epende ko na yo. Po nga na yeba ke soki yo simba kisi nga pe na kene ko ta mama na ba client ba ya ka pa na nga. Matanya place oyo si yo yakande kokuta ngai ati yo yebi teke yo yakande koya kutu nga na motema na nga malamu tokoma kokabola bakliya nga na yo kisi nini kasi onga naza nango totekaka anga na yo yo yebi totekaka tokabolaka ndambu mo mosusu basombeli yo ndambu basombeli ngai sikisi yango nake kozwa yango na hôpital nene koswanye mwana to ndenge nini totekaka anga na yo ndenge moko awa kisi yango nazwi wapi ndeko na ngai o ba ideni na mabebu oyo ningo zwela nga vuma na ta oyo mama likambu nini ndeko na nga toweli nini bakliya to ndenge nini Tanya yo yanga nde kokuta ngaya oyebi te aza chez Mado si yo obikaka nde na nsima ya lupembo ya ngai paske yo okutanga na mesa na ngai na mwa lupemba na ngai mwa tozokabola mwa bakliya okosepela te na mwa grâce oyo ozwa po tobikaka tolesaka ta bana totekaka biso nyonso ndenge moko oyebi te oyo eza chez Mado il faut yo oza na nsima na ngai yo ozalaka na nsima na ngai ozoyoka oza jamais liboso na ngai Mado ekomi so ya koswana eza ya koswana te na te soka na lobi no kaka te Mado nayebi eza nango place na yo awa nayebi na yo eza place no bongo so bandi koloba susu boye tozalaka bien totikalaka bien Mado ozomona te omoni nalobi mabe te na rapele yo kaka moninga na ngai paske koyemba eza mabe te nasepeli nayemba mama natiaka susi na motema nabela estoma yango nazose defule nayemba ata koyemba koyemba eza mabe te ozoyoka nayembi kaka tozalaka bien omoni tokoki obebana te ngai na yo deja awa tosala deja kombo tobebana te ndeko na ngai moni bakliya tokabolaka deja tozalaka nde tozalaka bien atuka tika vraimen mpona moko madede ya kodepase bamo yango nayebisi yo na explike yo nde eza teke nalobi so na ndenge nini ya mabe na explike yo nde ocomprendre bongo po tie na motema no deja komi deya ya kobeba obandi oyindisa motema po omoni kaka mwa bakliya baye na mesa na nga mama ta nyonso oyo ngai nazalaki na shado na hôpital so bandi ekoteka me nga mpe nayena so mwa ndambo ya mbongo te nga mpe na mata yobi te fo nyonso yango wana ekitaki mbongo nyonso esilaki na hôpital ndeko nyonso ata mwa moke nyonso osali deya makambo ebele na ntango natikaki oyo deya na mesa oyo mpe okotika mpe te nga ndeko na nyonso ata mwa ndambo yaya tobebana te Matanya toza deja famille Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado pondu yango eleki pondu buka lelo lamba lelo pondu pondu yaka na pondu mama yaka na basa pondu ala mpe pondu kala naki posa pondu yaka na pondu yango totala nanu yaka nango mama. Bonjour ba mama pondu yango ya caoutchouc eza buka lelo lamba lelo pondu kitoko mama pondu kitoko ochongo na combien bozo mona na kitoko makasi vert ochongo na combien ko mama mupiku 10 000 mama mama pondu 10 000 ata yo moko mama na ngai pondu oyo loni na yo na lopango na yo mama na ngai toza na mabele moko ya bien na mboka na biso mabele riche ati otema tembele so boto buki na lopango mama ota pondu depuis ka pondu ekokoma 10 000 oyebi 10 000 oyo bato bakosala yango programme bato balie mpenza basombe ata musuni kote mosusu bamile mosusu 5 000 francs bato bakosala wezi mama
to kuta ese ekiti to ekiti ya dollar ekiti boko ndo nyo otila biso pondu 10 000 mama na ngai ata yo moko otie cher makasi boye te dollar ese ekiti mama ata yo moko 10 000 eleki ebele depuis quand biso to bando somba pondu na 10 000 si yoza motema mabe na mboka olingi mboka oyo avance te 10 000 eleki ebele boye te pondu na ngai eza bien mama pondu na ngai utaka musika soki na te 10 000 francs na eza pe po esunganga pe 10 000 francs ka ya pamba buka lelo lamba lelo osepeli pe mama na ngai en tout cas simba bassin na okende tokoki osomba pondu ya cher boye te tala biso bamama mapa nde tooteka kutu mapa kutu yango ezotambola te sikoyo oyebisa ngai mpiko ya pondu ya 10 000 bepisi na osomba na nini poisson na kosomba na nini en tout cas simba ka bassin kende ka na bassin no mama pardon longo na pembe ya bassin mapa na ngai mapa na ngai etekama kende na bassin na pondu na yo kende oza motema mabe yo olingi avancement mboko te kende vraiment yango ozo pondu yango 10 000 francs ezosaka na mbongo 10 000 francs pena 10 000 tokolamba 10 000 francs biloko mutu nyonso alie na ndako alie atondi yozo ba 10 000 francs pour yango futela yango avion ofutela yango avion po ya koto pondu ozomona na kubuka ba fleur na déjà kuba déjà chanel de comme jaune boye mama tombola pondu no sima nda kende o pe pondu okumisa to pondu o pondu mama na ke to pondu 1000 francs plus 1000 francs batina tele misana pondu na 10 000 francs kokana o kumisa to 10 000 francs tombola basalo ke na kuna o tonga biso mama pa biso tula ke mama pondu kitoko boye bozo sala suba deba lisu pona pondu kitoko makasi boye ata bino moko su bosomba te ya botikala bino moko esomba banzeta manga na ekoza ata kitoko mo te buka lelo lamba lelo eza bien mama mado mama mado. Bonjour Mamadou, bonjour Matana. Boni, vous allez bien? Bonjour Jobel. Boni ya. Elongelembi bwendeni mwana nga mobali. Oza problème. Aussi problème to ndenge nini? Ma problème sanga matanga? To ndenge nini elongelembi bwe papa? So likambo ebisanga mama na ona za eza d'autres maman. Famille moi sinanga basenga $3000. Na dentaba. Dengombe na di maputa iPhone 17 Pro Max oyo bimisika nga mutumbi poso vraiment nazwa mbongo wana wapi nyonso wana pendaka mpona mwasi ana yeba kolamba te wana penda na comportement ya bien te comportement bizarre bongo oyo babimisi oyo ebela bongo yango mpona nini kolenga nini wana mapapa wana penda bongo penda koboka na fulu tika na yo mama papa nanga basengi yo combien? $3000 pour la dot. Papa, nebisaki omwana nga nani Jobel, nebisaki yo kokende na makambo mbangu te. Nalobaki eloko ba oyo esilaka te, ba wolelaka ngo te. Nalobaki papa kangisa mbongo no malembe. $3000 sina fono nyonso ekokita. Fono nyonso ekosila papa siko kokota na ndako ya libala bokolia nini na mwasi. Yaya, libala basalaka ngo malembe. Est-ce que bazo obligé yo obale mbangu papa siko tala batilo farti o famille ndenge nini o bandeko $3000 ka yo débrouillard ka bondo débrouillard ka mo ba dendo na awa 3000 eleke ebele le biloko batilo na fartir mule ebele boye papa o kokango te lebisaki yo malembe mwasa za ya yo akokima te basi baze ebele na Kishasa na baki luka na mbongo basi basilaka te papa omoni ndongo ke pressé tala sikondo komo lembisa elongi awa olembi yo nzoto tebi eza nini papa na yesaki malembe makambo yo libala esilaka te basi baza ebele siko tala okomi na Mamadou balobeza coutume na bango Mamadou naninga ye na kota ta nyango na obali kaka ya Jobel mwasi wana oyo ayaka kuna na ndako toyoka boso kondongwana yo na ye wana na ndako poli wana makaka wana ne mwasi oyo ozoboma na awa na fartira ozobimisa mbuma misu awa olembi nzoto yo nyonso mwasi wana oyo poli wana alambaka pe te tomona ko yo moko ozodebwe kosoma mwa mpiko matembela awa ozotoka kolamba yo moko na ndako ayaka kolamba te eske bilamba asokolelaka yo asokolaka bilamba te nde mwasi ozondongwana koke kobala ava obala mwasi batalaka nanu mwasi nini okotia na kati ya ndako eske alambaka ayaka kolambela yo anikaka bilamba eloko te mais ozo owelela kozwa yo te na ndako boso bakomi na ndako moko yo osala ndenge nini yo kosouffrir
il faut koétudie mwasi avant obala ye. Et il faut koétudie landaka ye pa na bango, landa ndenga na bakamaradi tunaka. Akoza pe na misu na mwa chéri mususu. Yo kote na ndaku, et puis ya bandi kobima soki ekosa baba bakangu na ye. Papa zala mayele. Yo oza misu dzololo mingi yo nazomona Joabel oza dzololo misu elala. Bando koche lo ba makangu na ndaku pe oza dzololo penza. Fongola misu. Mbongo eza pasi. Eko soki ekobala mwana mwasi. Fongola misu mbongo eza pasi. Ozo yoka na so ebisa yo. Landela nanu mwasa na ozo so ba biloko malembe po ozo landela e bien. Ayaka pe kolamba, anikaka bilamba. Bongo ne mobali fo azala. Bimisa misu na oyebisa yo. Mama mado, mama mado, mama. Mama mado, mama mado, mama mado, mama mado, mama do. Frère nanga Jonas, l'image na mona ki en église te. Problème eza to ndenge nini? Santé zo tungisa. Na mona ki o te. Nazalaki wana mamado, nazalaki na kati ya concentration molimo santo, na mediter. Mado, namonaki ye penza, namonaki na sima penza babafra, na penza vanja lali ne pongi. Namonaki wana peta baote ya penza, alaki ne wana. Frère Jonas, yo ozalaka boye na ndako olalaka pongi te. Na ndako olalaka pongi te. Soki mwa makelele kuna yo kulamuki. Soki ata discussion na papa bavoisin kuna yo kobima mbangu. Frère Jonas, nga namonaka yo ti. Namonaka yo. Soki nga kutu na kama so yo lalaka vraiment pongi. Po namonaka yo soki yo lali pongi ya profond te. Ozalaka soki mwa makelele muke yo wana obimi mbango kei. Mais l'église vraiment, ozola la pongi à plein vraiment ya mateya ya pasteur azote ya mateya ya moto. Yo lali na katikata ba bafle makelele wana tout ozo yoka te frère Jonas. Yango zaki envoûté to nini yango vraiment nga benga na comprendre te. Okobi na niveau boye pona ni frère Jonas. Okobi ko lembisa kondimano elembi papa. Eza nini? Te nalalaki te. Nga pe nakola na kilti te. Nabandeki nde komedite, tina mona kinga na yo medite, na yo medite. Komedite mo pena zo loba penza ba fungo munoko lokola ngulu. Lokola lokasa ngulu zo mela mutu. Yo zo lokute parce que kuta biku bo bouger mutu za pembele bo bouger nga na bouger za lokasa mta uta ko pumbwa. Yo pena za ndoki pena lokaka pena milu mabe pena za pena kati na yo. Papa pena za ndoki munene pena pembele nga te penza. Nga pesu na mbatinga pemeno na kolongwa po za ndoki uzo wanga na penza papa oyo mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado mama do mama Didi na moni na ba veste milai bwe na moi papa eza nini yango okomi na bolingo yango wana na mwende kobi kosape boye papa na ngai nini yango boye na ba veste propre boye otubi pas Didi. Ouais Mamado, il faut être propre dans la vie, vous voyez. Propre on se ba pe propre on peut ba veste milai pe bona mamui makasi pe boye papa. Papa yo ne penza boye penza. Mamui makasi propre pe makasi ba propre ko sa mtozo toka ka ba balo na kata nzungu zo toka pe la main moto zo sopela pe ba bete pe wale main moto. Boni boye kolongola ka ba veste bola taka mo ba la coste mo ba chemise mo sengle mo ba kase mo bo yo eloko te kaka ba veste boni boye tika so fa na biso matanya eza pona nani je fi na biso karto ale kaka mwana abia wa ale kaka wa na mona ke na frère Didi jour na masolo mo ete se ka kwai na bolingo na ye yango mona mbi ko sape boye poso ka ke boye bakutana ba mona yepe azapi boga katubaka ba Didi kapona mwana na mwasi vraiment yo penza Mamado bo comprendre te za makambo ebele to comprendre nini nango ozo ba to comprendre nini nango avesa mila yo la tu wana penza ko sa kala wana penza ba sala kala ba bouton 3 ba veste renyali susu ozo ba to comprendre on briller mona bato o l'exemple mona bato temps papa tika to fana biso tika to fanda tika mona bato fanda mona bato sani mona mukie ke ndoko loko ba mama kala ba bilongi ba veni ozo lo ba no père o sali boni boyeko en tout cas bolingo quartier pe mo ezaka nango bien
mo pe eza bien babi kolia pe nini ya pembeni pe yaka pe bien po bozomona na mono ozocontrole pe ye pe azocontrole mais kote mosusu pe eza bien te mpona bino mpe bagene boye bino bozalaka mona bolingo na bino ewumelaka te omona mpe kala te oboyi ye aloko moyo asu na sheri mosusu ye mpe azomona yo makambo boye ezalaka bien te omona mpe jeune fille akokima quartier mpo soni eleka makasi yango omoni ke biso mpe tozokola biso bamama ya bino tobanda okelinga mosika mpo kozala quartier moko eza lokola boza famille ezalaka mpe bien te moko mais en tout cas bino bagene boye mpona lelo bokomi ka pembeni papa yango moni okomi kotuba boye ye aleki na liputa lamuki na ntongo boye mosusu asokoli te bokutani yo mpe boye na kilote bokutani yango namoni eza vraiment mingi ezalama bien te papa na ngai en tout cas fozala prudent Te Mamadou, eza bongo te, eza mpona garder dignité. eza mpona bongo yo bolingo esa ekoti yo eza bongo na veste monene boye papa ozotoka moi wana kapo bolingo amona yo oleki boye amoni ki osape na soulier papa na ngai eza bongo biso tote ovandaka na coin tomonaka yo ndenge osolaka na mwana wana na coin tomonaka yo boya bolingo asika ezalaka bo Mama Mado Mama Mado Mama Mado Nzambe ka vraiment na comprendre te vraiment mpona ozwa pena mwa som moko ya bien ata ba $100 ba $200 eyaka malembe lokola mpenza niao na comprendre te vraiment ya solo vraiment Mamadou makambo ozoloba mpenza ya solo vraiment mwa mbongo yango kosimbaka tosimbaka mbongo na pasi baninga bazosimba ba $500 ba $10,000 biso ata mbongo wana tokomaka te suka kaka mona ata $100 po tomona yango eza na pasi makambo ozoloba mpenza eza mpenza ya solo mboka yango mpe so nazwi yango na maboko ekosala eloko te yango wana ezosila papa lokola moyeke ezotola nayeba te bon okosala temps molai ozozwa yango te me okozwa yango baprogramme ekomi ebele kilikili ezosila olamuka na ntongo boye pupupu osisi ta kobondela te tata lopango aye kokokoko mbongo ya ndaku mbongo ya courant mbongo ya mai okemi na ekole mpe ya shado lisusu mbongo otala kolia otala mpe komanda bata mapa donc ndenge eza boye mbongo yango kosimba yango eloko te ezosala kwa moyeke kaka boye lokola mbongo ya kisi vraiment nazokomprendre te moyen wapi Mamadou okozwa ta mwa $100 bosimbi boye okolala nango te ti okolamuka na ntongo mpe te mbongo ekosila osomba kolia otala mpe papa transport epai kaka na mwa mbongo wana otala mpe mwa provision mpe moke kaka na mbongo kaka wana facture ya courant epai ozomona makambo ozoba eza mpenza ya solo donc tozokomprendre te mpenza bambongo yango bazoba $1 yango ekiti me biloko yango tozomona kaka eza kaka cher donc kolia vraiment pasi papa Mama Mado Jorbel, nauzwa mbongo, pesanga mbongo wana, pesanga mbongo. Me mbongo wapi? Tiko na makambo wana mbongo nanga peki na isekeza wapi, pesanga mbongo. Yaka ya moko. Moko nino. Sia. Pesanga mbongo basanga pi manzaka ningeza salite. Mama, kukuma naka siko. Na unateki te, mbongo na peso na zulango wapi? Wani italinga te. Defa kuna tepa mama kwa no pesanga mbongo na kenanga. Mama, nazana na banyonga mapa kuna. Yo ngo basansu banyonga. Zasu na teki na poko na peso mbongo. Nalingi makambo wana te, nalinga kama makambo wana te pesanga mbongo na kende. Jorbel, mwasi oyo bane ko proposer olingo sa predot. Yeyo, bazo swana boye na kutu bobalani te bobandi da ko swana boye. Seke na ndako eza problème Jorbel. Mama nga na yebi yo te, kipe vi na yo. Ko kipe vi na biso te. Pardon. Longwa wana, oza mwasi moko mabe. Mobile azo débrouiller kaka ya pasi mwa poso wana azo débrouiller yo yelaka ye babiloko ba cher ba kabelo ya ba $100 akoso yango wapi ye fona ye kuta eza bisu $50 oza mwasi moko mabe ozotala bozwa mobali na yo te oza mwasi mabe na yebisi yo Mamadou pardon vraiment kipe mapana biso te longwa wana Jorbel yo poza mayele te omoni
na mono lisu pembe na basa mapa nanga te kotuna nga ba conseil ya buzoba oza mobali moko zoba faible na mona o te ota ba matama no minene pembe na basa mapa nanga na kobamba ata lipa moko munene eza a na bassin Mado boni yo. matanya boni lelo ye retabu oba mesa nini yango likambu Mado tika mwana leki nanga tungisi vraiment makasi penza tolali te butu mobimba penza mwana na tungisi o mona ta miso nande za okota te yango mwana yango azotungisa yo to mama na ye atungisi na ndenge nini motungisa yango na ndenge nini yo ozoloba mwana atungisi mwana yango ya yo to ya leki na atungisa mama na ye to ketungisa yo ndenge nini maladi kaka te tamboli na ye na hôpital kilikili esimba kaka te donc nazo comprendre te so eza nini maladi yango ya ndenge nini atungisi na ndenge nini siko maladi ya ndenge nini mwana yango aza grave akufi to ndenge nini Mado yo nika kufa kaka so akufi pasi te eza tobemi kaka na hôpital na bokoko kuna balobi eza kibeka nde moto esali suki eteli mwana nazoyeba te libumu evimbi ye suki eteli mwana libumu koodo apenza oyo mabumu ezalaka minene na koodo wana apenza mwana ape ata libumu eteli mpe bu totamboli na ye tala maladi ya ndenge nini mwana azobela ya soni ya modele ozoka ata soni toli oyebisa ngai mado maladi ya boye etani ata yo moko yo vraimen otekaka mapa mwana banda kobelaka maladi ya kibeka yo mapa wana otekaka okopesaka mwana na ntina ntongo te opesaka mwana fufu na ntongo na ndenge nini mwana abela kibeka maladi ya soni jeune garçon na jeune fille mwana na bango ake kotela suki atela libumu evimba na ndenge nini oyo eza maladi ya soni eza na soni koexplike ata mutu vraiment Mado tika leki nanga bala mutu abandundu panda tongo kaka fufu na fufu tongo midi pokwa fufu na fufu na yebisa kutu ya kozwelaka mwana ata lipa so bino bolingi na bino fufu mwana melaka ata ti mpo mwana nde ti eza bien ye ani koyoka te leki nanga mutu pasi akende kotambusa nga ata ndenge nake kokonda likolo bapasi likolo makambo na ye ngami natindaki ye kuna kelesa mwana bafufu 4 kolambusa mwana aliaka bafufu malili ata kutu yango babi pasi yango lolenge nini siko nga nake kokonda mpo na ye na yebisa yo kozwaka lipa yango nga yano natekaka mapa eza ya koko kozwa lipa aningi te mobali nanga aningi ka fufu tala siko mwana babema mwana kuna siko komi susu yaya etali nga te Yo sama yo po bosa nga fort lo ba to sa konko ba to ta so na nga maître gênant baninga bine mo boyoka abosa nga na champion gênant sama yo ko lela akomona na oboma yo shadow yo boy sanga so na gagné na kila papa ne pa biso to parier sama ngoto makolongulu otesa ba fumi jide pona ba ko ba pousser a mapa amela minga shadow ko ba bima de ku kina zolo azala soko kinzala kanga nzeta libora kachi yo bi na fami bino za mwindo kwa soma peka bonobo yango ko ba kufa nelenga malobo yango shadow kende pa koko na bino vacances koko na bino peso koka kona bino ke tanga ye asomeli na melima ya mwindo na sika bebo yango tuna papa bango soki lipezala na mikuwa asotante tanga ngami benga Jackie yango shadow tali koslo kwa tonga bayuda mutulo kwa la soke pandilo kwa pakata dolare mama pa walimu pangami ave na ngai nasasu nini yo ozotambola na balabala leta na moi makasi boye otiki bafa polele eza infraction ba Sylvain ve na ngai tozala nao bakate moko nga petino longwa yo ali civile nga na ali moto na leta kabaka pe te moto na yo ezokende na susi ate je me yo ozala soda okoma roulage banda mokolo nini kangambanga na yo bolola mobali yo komi kotuna agent de l'ordre bakestion yalaka je ezanga peti na Jorbel po bapose esimba su te nakoti na kopa moto boma moto kove yo civile oyo omoni nga soda na ali masa na yo ozokumba pe moto yango otie balo eyali infraction
Wali na 4 infractions. Ozotambola pe na moto otie musique. Yali infraction. 2 mois de prison. Soki olingi okende te pesa 250,000 francs. Soki te peti na ngai moto na yo tokei nango. Mama Mado, Mama Mado, Mama